eloko so eza yo oza na facilité osala ngo nyonso olingi okobimisa ye okanga photo na ye opublie ye donc fierté yango wana mais bango tellement ke batika kozwa jamais oyo ya bango moko photo ezala te video ezala te ya pas match ya pas photo bana biso ko tolo no benga bango ka bana biso neti balinda ba anniversaire na bango ba to publier yango très bien siko yo muto benga oza star oza autorité morale ongala panini wana cha kombo notambo mona ta mariage te mutambo le biso nyonso totika omona ngote moza star ata anniversaire papa ya na fleur ezala papa zate azali papa tolo baba pas d'année pas de marié de la vérité aussi papa zate omona fleur omona moi vidéo te mo loko papa zate cela veut dire que ozo loko abatu donc et c'est la soni luka loko yo monter la mam ici là bozana ka pona ofinga mais on a sabino ka za ya mukola le kabi alekimi no makambo ebele na film alekimi no koma alekimi no kolata na kitoko na choix alekimi no siko bino so ba so bino za nani tolo tanga ba liste neti ye na za wana entourage de babasi basi na ye très bien entourage ne nyos na lobi à l'exception des personnes ba biso ko mo dino so ba ko mo kima voilà les ana kimi déjà moni que dans les vie oh abongoli mutema nyos so loba te OK si to loba nyos te parce que to yebi ba CV na bango mais to tala kaka te to tika bango to da focus na mam si to mo loba te pour biso to tambola pe to yebi ba CV a moko na bango ba zawana mais na respect na bango bi ba sa musama be to tika bango ka wana pour so bito ko tana to ba to ba choquer makasi ba to za choquer ba mami kolo o ba mutu 50 mais na biro kuna okila oloba ba tika eni ba sare makam be bo sona bo poani bo ki sa biso soni bo ki sa biso soni même si c'est la nzamba pambola ye mais bon même des pas à clochard Anita Bassani en tout cas moi na nyonso ba traité papa na biso ton dibi ton demi paps na nyonso to bika ya za na liboma ton demi paps siko bino misa biso paps na bibi c'est ça le problème siko monika des fois to pesi monka ya ngwa na mukie des fois simple papa na biso za clochard za nani ton demi mabe na ye c'est notre papa c'est notre papou siko bino na kana bibo misa biso papou na bino très bien ya moi cité na ya moi cité on ça dit pas oh il y a na liste oh ba mi ça c'est tempté na dia moi cité na dia mi ça papa mobile vraiment OK et ça la bien des fois na pesi ya batu pete mobile pas batu pete faut rappeler ya batu pete ya yo ko kata na chasser kia ya bino moko vraiment na pesi na chasser kia pour même ça la kisi biso ya parce que to bi ya fudi ata ya batu nyonso kuna ya batu na batu oya omari kuna ya batu oyo nani so ayokaki ya bobo ya batu ya mode ya batu siko yo ozana na swa te ma ouais yo kozata Kevin otula azwa na yo ko ozana mbongo vino kaka yebela wana via mabe ya solo na kokete na kofanete nyonso oyo ezaka ya batu oyo ozukote mibali ya batu oyo ya batu ozobebisa via batu bana batu ozobebisa via bana batu ozobebisa shalom oyo na ba shalom to lela zate focus ani focus na bana batu to lela zate focus na bana batu ya bana batu ochalo bi ba filme focus na bana batu to yebi oyo eleka na biro wana ya wakana biso toyebi toyebi makambo so eleka na biro ya wakana toyebi focus eza ya bana batu ya baboyo ya filme te yalobi shalom ya lokuta nabengi bino 3 fois ya lokuta wana koyata soso te yesu ye hypocrite makasi shalom champepe yoni die poso diano otangi wana soko yebaki mamosala ngosala ngote anga sala ngota mukita bebi siba na via batebele to ba succès kena ba yide ba succès kena banani asila na ba santé do sila pour nini bela réponds-toi ya solo na comment en français réponds-toi toloba rapport tozaka na souci toloba posa ke ame na yo ke na lola la vraiment tolobaka boye pe toya posa bongwana toyaka mpona ofingo te bongwana
Non, non. Ce qui y a gros le local azaki na information sur la montée. Alinga lobate. Ya mona l'équipe poani. Ayebi aza coupable na ngwa yebi yango. Siko azaki surpôt comme et comme peut ya gros la ndini. Ayebi misalango na TV. Papa giré abi ya mata moto. Ale ka assumer que ça le passé tu comprends na biso. Tebi ya le passé na ngwa yebi yango te. Na yebi yango te ça na ngwa le passé ya modé. Et ça le passé na yo. Et ça na ngwa le passé muto beto na ngote. Yo le kaka faut va nous ka silence. Ah bah yebi déjà quand on yeba na biso ngo déjà mais to ya ko eso ayiko bimisela biso ngo zela ngo le passer na yo o leki ko le bika zela ngo le passer na zanga pe na vie na nga ko tozaka azana vie ancienne na ya teza mabe ah bah ma belle vite abi beza moi malamu beza bien considérer respecter raé moi c'était fond de sonagi ya mo de pas lingani mbongo mingi ah c'est bébé appelé o appelé ça qui a ma casse na mais non bébé oui bébé tu obligé à faire émission oui on peut c'est beaucoup le cas de mentir ngo OK Mukaka loso penga sali mabebele il est tenté ba que yem tasala yibo yem tasala pourquoi bolunga bomba yebo comme c'est le quoi nzame na bino non pour na $50 pour na $100 non ça fait un moment il faut arrêter mutasali mabe total c'est que yom to sali mabe o yom to lobi bo yom to sali bo c'est ça toi sur la terre bomba moko o sali mabe to o sala keloko boye c'est quoi bino bolunga vérité to bomba ngoto lengela ngoto te to la vérité ya modé o yebi donc pour le cœur o yebi le pourquoi les téléphone est là qui déjà donc les cas ça va concerner azali na carte de azali na ngoyebi lisolo ngote ezaka wana te to le bisa tous ya bituma ala stade Martin yana modèle na mwasi na ye to le nyonso obobo senga na le gars groupe Simba to bobo sana ya modèle bituma ça Martin moi c'est un modèle les cas moi c'est na les cas sur ma caméra na lobby na kosi affaire soit na stade Martin toté na match groupe Simba na ya bana lemba non bana lemba ne ba soda moko moi c'est un modèle ça la soit pour anya ba ma téléphone na libosa stade pour ani bon yo les codes de mentir ngo kasi de voir bwana donc si to fera makambo eza ebeli makasi ba comme si to boya ko loba to talika te to laisser les enfants jouer. Shalom à tous les Abakouk, shalom à tous les Gaulois du monde, à tous les gladiateurs, c'est Dorcas Bolokoko, Gauloise, Abakouk. En tout cas, je vous aime tellement, je vous adore. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne, partagez cette vidéo, likez, commentez. C'est Dorcas Bolokoko. En tout cas, tout balinganga na linga bino mingi, yo comme to linganga te etalio, ngapi na linganga yo pété. Kenda bongo. Je signale à tous les Gaulois, à tous les Abakouk que le 8 mars, Botamananga anniversaire nanga, veut dire qu'elle a botami le 8 mars. J'attends vos cadeaux, na rose la ba cadeau, na rose la ba enveloppe. Ba tout balinga Dorcas Boloko ko manifestez-vous. Ah ba vrai Abakou le vrai. Bino na benga bino to se manifester. En tout cas mini wuto lo bezate. Merci na ba partenaire na rappo na biga le bon wuto so la kitoko. Mu finu ku Europe sam coucou. Les nécessaires à monter même coucou au solo la bien. Champion wa donne la Rochelle coup papa na nela wa don ta solo la kitoko. Hervé Mbika il l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya. Balobi le 5 mars ya anniversaire à bébé Nabiso Christivi. Ah le 5 mars à Mambeza wana zaranga. Merci encore une fois de plus na maman Zozona Inde. Yabiso moko mes respects maman. Merci na yo et merci pour papa Maman Elimbizi hymne national batutu bolinganga ngapena linganga bino ya trop ya mingi tous à la bien nalela bino ya mingi ya Baba Cook manifestez-vous shalom mikolo to na shalom disons tout ba ser en crise Christité to sur la croix kufaka pona biso bata masumu yango sikoyo masumu yango va continuer to longo ba ser en crise to ko ba ser en crise. Bon séjour à Sia Bissalou, moi c'est bata paps, yango pesi la biso paps c'est moté. Le bana on a bana moro beba yo raté, mais balinga yo. Merci à Roméo, je suis avec claque. To bête ma solo vraiment lelo ni comme vérité. Ngala nga mingi bato la vérité. Hein bato ba le ba clair. Awoya to bani ko sara bat mama lo kutete.
tous en a besoin, il y a vérité. Et voilà, claque, Roméo, la caméra. Bonjour mon frère. Bonjour Dorcas Boloko Konabiso. Bonjour à tous les Abakou. Quand on bani bongo na yemoko présent Yoshua présent na biso en tout cas bambo tenir place aux alliés. Bonjour na ba abonné non so ya Dorcas Boloko en tout cas boya bo vimbisa bo s'abonner massivement en tout cas bo manifester parce que vous ambaranga liboso mes ambaranga soukate boya bo partager bo commenter vraiment aux alliés vraiment bien. Merci à toi Dorcas de m'avoir pensé dans le celle là vraiment déjà pour la première fois. Bonne santé. Bonne santé. En tout cas, en tout cas, vraiment merci beaucoup bato on se kananga peut rabino kanda er ozota langa olio kanda mais là ata qui c'est qui sera mutema to mais même ali ata koka cha pembeni yom ko c'est pas ngana osugane tina kufazi na ngako igo na ngoto seka bien là omoni paps en tout cas même si la nzamba pas boulé ko sala vraiment choix vraiment vi boloko ko eloko so ezaya yo ozana facilité o sala ngonyo so dinyo ko bimisa ye o kanga photo na ye o publier ye donc fierté en wana mais bango tellement que batika ko zo jamais o ya bango moko photo ezalate vidéo ezalate il y a pas match il y a pas photo bana biso ko tolo no benga bango ka bana biso neti ba linda ba anniversaire na bango ba to plus bien rango très bien siko yo muto benga oza star oza autorité morale o ngala panini wana cha kombo mutambo mona ta mariage mutambo le biso nyoso totika au monde en haute moza star ata anniversaire papa na fier ezalate papa zate azali papa tolo baba pas d'année pas de marié de la vérité aussi papa zate au monde à flair au monde à moi vidéo à témoin mon papa zate cela veut dire que ose le quoi batu donc et c'est la soni luka le quoi yo montrer la main ici là bozana kapona au fin mais on a sabino kaza ya mukola le kabi alekimi no makambo ebele na film à l'équipe biro na okoma à l'équipe biro na kolata na kitoko na choix à l'équipe biro bono zalaka simaraye en tout cas même ceci là en tout cas félicitations to moni pap c'est celle biso c'est ma kati biso si le to fêter kaka c'est moi pap c'est bon biro pour attention pap zazali azate ata papa za azate olala boki olala te me bazaba bongo ba papu ba femme non baza ya wane bazali po bongo kuneza bongo bongo ma famille bongo nyonso za bongo eza ebali na mama ekita bana nyonso baozwa ngo bayi papa za mundibu ani mundela ba France tene ezalaka jaloux vous êtes vraiment jaloux te amundibu tondimi amundibu aza soki na tondimi siko bia bino bosa bile bosa o bino mundelo bozana ye mais on a donc ça mona ka bango bazana ba argumenter bazana loko lobela te yo bazana mona mo bo ya tena tira te to le ka to ba mo ke to loba ka mais on sobe ba ne loko loba te oui amundibu ata za infirme ata za koka ata za baba biso tondimi apa na biso siko bino to boza bien bozana ba te bien bozana ba te bien bozana comme nous so bien moi la biso ta papa bon ita si ezata ba mundibu te prends te tondimi na biso ba moi ki maloko soso ya soso soso to lingubutu no salia soso makasi to préféré to lia soso même si la nazana zo mundibu na ye amwa mobali siko bino so ba so bino zala nani le temps ba liste net yena zawana entourage de baba sibasi na ye très bien entourage de nyos na lobby à l'exception des personnes ba misuko ba komo dino ba komo kima voilà déjà na kimi déjà moni que dans les vie o abongol mutema nyos so lobate OK si to lobaka nyos c'est parce que to yebi ba CV na bango mais to tela kaka te to tika bango to da focus na mam si to mo lobate pour biso to tambola pe to yebi ba CV a moko na bango di bazawana mais na respect na bango bi ba sa musama beto tika bango kawana po so bito ko tana to ba penso ba choquer makasi ba ba choquer ba mami kolo o ba mutu 50 mais na biro kuno ki na olunga ba tika eni ba sare makam bo so na bo poani bo ki sa biso soni bo ki sa biso soni même si la nzamba pambola ye
mais bon me pas à clochard Anita Bassani en tout cas moi nous sommes retraités papa na biso ton dimi paps na nyonso to babika ya zana liboma ton dimi paps siko bino misa biso paps na bino c'est ça le problème azate siko monika des fois to pesi monka ya ngwa na mukie des fois simple papa na biso za clochard za nani ton dimi mabe na ye c'est notre papa c'est notre papou siko bino na kana bino misa biso papou na bino très bien ya moi cité na ya moi cité on t'a dit pas on va comme ça oh il y a nani la liste oh bah ça c'est STMT Nabi à moi cité Nabi on ça papa mobile vraiment OK et ça la bien des fois on a fait ça il y a pas tout pété mobile pas battu pété faut rappeler il y a pas tout pété il y a yo ko quand même chasser kia il y a qui le vraiment la fête ça c'est kia total d'habiter par rapport à pas bon ya pour même ça la qui c'est biso parce que to biya fudiata ya batu non so kuna ya batu na batu oh ya omari kuna ya batu oh nane sura yokaki ya bobo ya batu ya mode ya batu siko yo ozana na swate ma ouais ya ko ta Kevin otula azwa na yo ko ozana mbongo vino kaka c'est bela on a bien mabe ya solo na kokete na ko fanete nyos o ezaka ya batu o uzu kote mibali ya batu o ya batu zo bebisa via batu bana batu zo bebisa via bana batu zo bebisa shalom o yena ba shalom to le la zate focus ani focus na bana batu to le la zate o focus na bana batu o ya bana batu o chama bien ma filme focus na bana batu oh to yedo le kara bureau wana wakana biso to yebi OK to yebi ma se le kara bureau wakana to yebi focus na za bana batu ba boyo focus na ma filme ya filme te ya le shalom ya le kuta na bengi bino 3 fois ya le kuta wana ko te so te yesu hypocrite makasi shalom champepe yoni die poso dialo otangi wana soko yeba ki mama mosala ngosala ngote OK anga sala ngota mukita bebi si bana via batebele to ba succès kena ba ile ba succès kena banani asila ne ba santé do sila pour aller bella réponds-toi ya solo na comme en français réponds-toi to le rapport to zana souci to va poser que am na wiki na lola la vraiment to le barabo peut être pour ça bon wana to ka kono fingo te bon wana mais babi Mobutu to moni ba message me sur ba Facebook Mobutu a lobby to tika semblant to tika ko présenter loko bi ke za yote Mobutu mutalobi ya ba sala lizo na sila donc alors ben ici là tika ko présenter mo bali za yote vous pensez que ce qui c'est qui a sila inga présenter biso botika ko en tout cas to na poso choquer batu te moni bango de la zawana en tout cas bango nyoso ba oloba mabe asila wana parce que bango ba papa bazate Mobutu tamola asila yebi la vérité papa zate oh yem to baki moi j'ai 40 ans et puis j'ai mon homme pas de problème mais tout le monde a payé tout le monde a vu papa na bango ba bimisa papa tout le monde a bango c'est pas choqué parce que ba moni que si là ayo ko privé bango le compteur on va le ba pour la sila bisado on va le ba kaka papa zate bona biso to zande monter une grande différence entre sila na bino maina mafuta différence nango yebani baza ba jaloux bon jalouser sila parce que ba moni que sila prouver bango le contraire à la question bango papa ça on a devoir à vie pour ba tiko sala ngo donc si ana ligne na bango to ana ligne na bango te à l'époque on a na ligne na bango pour to ba bango ba bimisi ba bio ba séparation ni ba sana mu pécha parce que mu pécha ba vala na sila na relation bolingo te batiko za relation bolingo na mu pécha te te za ko ka ya miti ko linga mutu mingi yango ne zala bongo mu pécha beta garantie akanga na ndeko le pas et le pourquoi on a carrément à l'époque carrément na ba misusu wana te parce que ba ki pe sila makambo to za biso to tanga to yeba ke surtout un examen moko boye bazu ke moi za mayele ba tie local mo kuna pour ça il faut bolonga local mo ki na local na ye kaka pour makambo za kuna on la voilà la réponse est wana en tout cas merci beaucoup Claque tout décortiquer moi tout analyser je crois que l'andaki émission ya modé ou ya salaki tout analyser affaire de culper c'est vérité en tout cas j'informe ça à tout le monde s'il vous plaît Thérèse a vendu à Zopema tout tika comme ya Thérèse dans les médias s'il vous plaît il y a modèle sur une sortie médiatique nous ça on l'a ndenge bien arrêtez de citer le nom de Thérèse donc on retourne à Yago la bien
atangela bino kombo ya mutu oyo ayebisaki affaire ya Kimpese bazokondane lelo Thérèse epai ya mode ke koyebisa yabola ke yebima na Belleville na Kimpese ya mode bayebi makambo wana te ngai eloko siko oyo nakamwa mpo bakomende pourquoi tolinga vérité te très bien pourquoi tolinga mensonge to pour l'homme mafuta to sala ngolo ko boye yo kasi ya gola tia bimisi ba vérité o ya gola azoba non soki ya gola eloko alobaka azaki na information sur na ngote alinga loba te ya gola leki poani ayebi ke aza coupable nango ayebi yango siko azaki surpo comme pe ya gola ndeni ayo bimisala ngo na TV papa jire abi ya mata moto te alega ka assumer ka za le passé tu comprends na biso tebi ya le passé nango ayebi yango na ye dans côté ça dans le passé ya mode et ça le passé na yo et ça dans le passé muto beto na ngote yo le kaka faut va nous ka silence on dit ah ba yebi déjà moto yeba na biso ngo déjà mais to ya ko so ko bimisa na biso ngo ça dans le passé na yo o le ko bi ka ça dans le passé na zanga pe na vie na nga moto zakana azana vie ancienne na ya keza mabe ah bah ma belle vite abi beza moi malamu beza za bien considérer respecter raé moi c'est téléphone de sonagi ya mode pas lingani mbongo mingi ah c'est bébé apesi o apesa ki ya makasi na mais non bébé oui bébé tu obligé à ces émissions oui on peut c'est beaucoup le cas de mentir ango OK oh au moins ba papa nyonso wana nyonso bele wana ba okufa pona $50 $100 oui tu na pesa na biso nous en charge parce que $50 $100 c'est quoi bon ça la mabeka pour le $100 $50 non arrêtez on est en 2024 olona ki loso o buka ka loso penda sali mabebele il est temps ye mutasala yibo ye mutasala pourquoi bolunga bomba ye boss comme c'est le quoi nzame na bino non pour $50 pour $100 non ça fait un moment il faut arrêter mutasala mabe total c'est que yo mutasala mabe o yo mutolobi bo yo mutasala bo c'est ça toi sur la terre bomba moko o sala mabe to o sala keloko boye c'est comme il bolunga vérité to bomba ngo to lengela ngo to to le ba vérité ya mode o yebi donc pour le cœur o yebi de pourquoi o le téléphone de là qui déjà donc les cas ça azali na kati azali nango yebi lisolo ngote ezaka wana te to lo bisa mtsusu ya bituma ala stade Martin ya nani modèle na mwasi na ye to lo nyonso obobo senga na lega groupe Simba to bobo sana ya modèle bituma sa Martin moi c'est un modèle leka moi c'est na leka ba suma kama na lobi na kosi afala zuwa na stade Martin to te na match ya groupe Simba na ya bana lemba non ya bana lemba ne ba soda mo moi c'est un modèle la joie pour anya ba ma téléphone libosa stade pour ani bon yo le code de mentir ngo kasi de voir bwana donc si to fera ko makambo eza ebeli makasi ba comme si to boya ko lo ba to talikate to laisser les enfants jouer mais par abadir un modèle ba ba vie père surtout ba bangela ya gola ba bito bangeli ya gola ko ka modèle o bika ba ko kangote mais ba os na os sale lo mo bo e vandi kangi munoko e loko ni lo ni ya modèle sale ya gola bato bamoni yango c'est dangereux loko ni ya modèle lo ma ya gola retenir ka yango lo c'est comme ya gola to ya kana ba preuve na biso ngwana to ya ka papa botala yo mo loko alobaki pour to kesu musika te parce que eza déjà eloko moko boya mabe kolaka mutu boza mabe lo so problème ko ezuli ya gola to ya kana vidéo wana OK non so ko lobi ka vérité ya modé bino motu bozana bo nyonga kati bo fanda ka wana makasi ba nyonga tu ba fanda ba tuna a osa mabe mais bon linga te to ko loba ngo devant la caméra pourquoi si ko bino moko derrière la caméra bo ngo prendre place biso to zali maman fond de place osa mabe abi la ba lekisi ba bizanga bana bato bino bo loba ngo to biso to zo o bino bo lobi to ngo devant la caméra comme problème biso to lemba pété tant que veut la changer té ton oya kaka to lemba pété wifi ezali mege ezali transport ezali to bando yaka koloba tibela o changer to moni cache eza a changer o changer eza te ko yo côté que zo leli o bimo bimika ni o côté te o changer vraiment wana to o côté qui do bima pesa mboto boyo répondre ya on va dire la fois bon il tourne bien on côté ba mboto ya on dit la bifu le rwanda wezika mala matela biso bo c'est être hypocrite vraiment linga mutu alobaka vérité boye non ko na tele loko ana tukana sala na ko mabe na teni comment mutu oleli même c'est tangi bino ko bima ka bo bibo soki ni kama kambango parce que fera musala makasi
dadi kipe no église atika bango tika na bango bapota na baluka na nzambe moko frappé bango toza na temps de la fin po makambo oyo ebanda kala ya kobebisa bavie ya bato mabe oyo ebanda kala soki lelo ekoma obima boye nzambe amoni te masumu eleki ebele masumu eleki tellement ebele c'est pour toi obongwana réponds-toi shalom shalom ma sœur shalom vraiment shalom na yo moko comme il faut que tu ben la bien babi mun on est chebu la gabe ba moni mun on est azwata tu gabi on voit ba hypocrite donc hypocrite ya gabe beti masas ma ben te c'est bien ngana on se pena gabi ngana ngama ba to ba vérité na za pour bango OK mais vos vérités ne choquent ngai mais vos vérités na choquent que na za na hypocrisie mo bena pakolo mafuta mo ba sala kana ka pona ba $50 mucho bien na de ka so alobati na ko kati ale kaloba limbale baby na minute na za moi ba balaka ye te kasi yaka to vanda yaka to fana minute za pa koza ko sa wale belle famille kuta donc ba découvrir quand même ça oh il y a pas de la bombe OK il y a pas de la bombe donc on peut se justifier te voilà pas question il y a wana ada kuna te akina belle famille ko on a ko sa wale kuna belle famille ko na belle famille OK ba cousin marche long ni sala mabe en tout cas ni sala mabe ndo yo no pesa pour ani ni sala ndo yo pesi wono pesi pour ani ni sala les filles mabe pozonga kana bolingango bon la vie ma bien on comprend binote merci beaucoup Claque mais Claque le bat ba lobi ke si la bisalu na manayer akufila yi papa na bango to mona ki basiala ya sila ya Sarah ce que bi ke sila za te mais ata sila routine de délégation te SB ba ke ndo visiter Sarah Masela pourquoi parce que je vois pe belé na SB biso to lobara toujours matin ezelo ko ba pesa la invitation très bien tolinga kaka te tosala makambo kaka bato nyonso basala bamakambo na bango non c'est pas ça na vie faut pas être hypocrite donc kasi okozala oza na problème moko boza na problème songolo pakala nazo compartir na yo na musika naopekata na telefone mwana mama nde nini nini programme ndenge nini mais eza na mutu mosusu oya ayebi ke caméra ozala le roi belvi na nio batanga sila mwa bomasila tala te loko ya belvi asala oya matanga obenga babarezi oboya bato mosusu baya matanga aye afandi na se mamsila chele pe mutu na makolo na ye mais on peut savoir tout souba ya matanga mais ye o ya matanga quoi même si c'est la manza ma protéger quelque part quoi peut qu'on soit poison quand tu mutu ba quoi nzamba protéger yo pour la biso et ça Sarah Masela zu matanga papa et ça même ba oboya le to comme mutu mtosa makamune mais ana programme na mutu ambi ke fona yana ko batina ndeko nanga et ça que fra mon saka le mamu nanga mutu malamu comment ça s'appelle comment c'est le temps on fait enveloppe et ça va poser bon yo to moni akelo ibi batini ba yebo filmer ma bon ba sala bon ya benga na téléphone non à 15h on ça bo benga na kaza bona ba caméra déjà voilà tini ba mbonga transport OK tant il y a comme elle peut la caméra non c'est pas ça c'est pas ça amour amour exact na compatir na yo na souci na yo mutu musubi na ko na poso ya mais na ko katé na beli ko na problème moko boy mais na compatir de loin c'est ça donc tu ko traiter mams na ndenge bo traiter kay wana so amour na makambo na binoté faut abwene koza hypocrite na vie ba mi batela nzamba obatela mabeze ebele bolinga ka ete so bolinga amour na pona nini mutu bino bolinga ete mais so ba yete problème so ba yé problème siko asala ndete lo ni en tout cas que même si bon pas bato kozala bien il boloko ko to bangana mabeze ebele makati pozo ebate kana babaka ayaka te po aye bolinga bino yete asala bo bino na botonge asala bo jalouser asala bo mutatina ka bino bo ba ko jouer te na vie eza mam cité mutatina ka bino bo ba ko commenter na vie eza mam cité donc mam so que ba répétition ba groupe simba kuna bino bo ko sa ki ndumba si wat bino bo ko luka ba soki ba nani bo sala ba kamuna bino te différence ezali a sacrifier vie ya koleka na répétition comment va za lelo ngana travail na bino mam sa travail mata ki soka matina scène bino ne se ko ba na président na moto suka groupe sa bino so bo beta maboko mais ba ba mata bo ba akitaka yo lela pamba bo ba ye ba benga na groupe Simba il faut benga na que mais c'est surtout mais tout ça la vérité ba benga na
nako ba mo bengana nga bengana no poni na ebite wa ba mo fu ba le ka ba ina bengana ba nga okendaka be mkomsusu na kina ku telefone ka bona monika o kla ko za suna groupe simba tenga bien OK wana akomelo mutebi sanga je crois Rachel Nzita yala nani kuna non azaneka mutu simple ka wa déjà bando défendre si là wana kuna kuna banino makasi kututé wana kinyo malema malema déjà tozaka déjà bien na ba toza ko accompagner même les sacs donc pour na zaka fan mais nazo linga yi en fait voilà j'aimais sa façon de faire des choses au moins comme cela nga répéter ah mam Sarah tournage nga wana menier comme ça bango et comme ça ils choqué bango pas ni OK kana mam sorti biso oninga biso te na éviter au baloba moi je m'attaque il y a Bakou. Eh Kassim. Oui, j'assume, je suis à Bakou à vivre. Eh à Bakou à vivre. Nous mourons avec si là. Nous mourons. Là Bakou à vivre, tout ça va le robotique à Bakou à vivre. Eh nazana. Au bout ni baya itile. Te nazana Bakou. Bébé là. Comment que tu m'appelles Chalov Bazar? Oui, Bazar na bango, Bazar m'appelle Chalov Bazar na bango mais Makamune va te dire. makambu evoye tu ale pelaka pe bine to ele pelate na yara na limena kima baku eza lenge elengi makasi abaku ya pisaka te abaku ka salita oya ni na zate oya mozanya zate biso so chita ba mais so otali batu musuku na ota penza ba video ko bate nous et molili ya demo bozi ya mitaka boye bo sa perte ya biloko mo bo lata batu bo se kabino ovoni bezo to mono ko boye bo comme ça ta senga on ta 3 mois ba pesa bi bo ka ko ya bo lata bilamba bien il y a pas match il y a pas photo ko ngambwana na moni ata ebi sko abango réalité bandi la Belgique kitati ya bon moi là ta tournage te bon moi là ta tournage te avec grâce ba Périque n'est pas aboya monte micro za na ba radio non dengi la patronne ya nini abali sabatu apeza lwambo liko na opesi comme makasi la patronne ya ça respecter la kombo ata denga licho mais quand respecter pour amoni lote na moni lote lo zate ya solo lo zate si les aboya beaucoup na commenter na monité. Merci beaucoup Claque, nous sommes arrivés à la fin. Et bon Bakou comme nous sommes lundi et puis on peut s'y beauté. Voilà, merci beaucoup à toi donc. Voilà, merci. Ça ringa bien pour la première fois en tout cas bah c'est notre ozonga le beza tellement éveillé en tout cas. Beauté na Bakou kunyoso Bakou kunyoso partout boya ba commentaire na bino ça l'a vraiment bien. Mon numéro plus de 743 81 780 41 66. Maman merci beaucoup maman chérie Mami Longo, merci beaucoup à toi en tout cas, merci beaucoup, merci infiniment à Bossanioté, Alice Landou en tout cas on a pu se voir mot de place aux alliés, Y Abakouk on a pu se voir mot de place aux alliés, Chacha la charmante en tout cas bien sûr vous soutenir à toi comme nous bossa là toujours en haut et que ça là vraiment bien focus. Focus. Bisous de ce qu'on focus comme ça là. Na paps na biso, focus na ma film na biso. En tout cas focus. Et bien est-ce que le reste ça maman lobby focus. Bana baboy focus. Parce que bana balinga makolo soso. Soso evelengi ya. Atika trop de ma vie na biso. Chaîne na bino nyonso. Soso. On a dit vidéo moi ça na Isha kala fila lobby. Ngai fila na Bakou. Ngamu na mibenga Bakou. Bo finga. Bochola, boloba, bosala nyonso nga sila kaka mien. Donc vrai star wana. Non yebisa. Si la biso la tika trop lelo parce que mon aussi la dawo sana ba chaîne na bango. Parce qu'on rappelle ça. Bon tiko zoye te tim que le bandela mo ikufi. Même si la mususu kuna ozala te. Tandis que osko bango ba sala wana. Na bota maman biso sala te maman fanda lela ka on sala mo avec facilité. Vraiment. Tout aussi la sala mo sala bango bongo za choqué jusqu'à la fin. Choc. Focus. En tout cas les Bakou focus na boloko officiel, focus na ba vidéo nanga, bon partager ba vidéo nanga, focus na partage. Focus na liker, focus na aimer, focus na marambutu na ba commentaire, focus na boloko na bino, focus na anniversaire na le 8 mars. Focus. Shalom, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Shalom. Totia ba j'aime Shalom, focus. Merci na bino tout mais focus kaka. Focus.
focus na bengi bino 3 les abakouk focus tokani te merci beaucoup tokutani à la prochaine bye bye